prêché le premier week-end. Et certainement un bon rapport de ce que Dieu a fait. Nous pouvons toujours chanter. On dit que nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous ne pouvons jamais faire en trop. Et surtout, prier avec foi. Kondela pe kondima tina oyo donné par Dieu. Tondimeli oyo zamba pesi biso. Beaucoup de choses à rapporter. Ezama kamebele ya kumema. Le frère Rousse n'a pas lu une parole. Ndeko Rousse atangi nanu lilobate na kotanga. Ce qui concerne la prière. Oyo etali donner un rapport de voyage. Bondela sima na pesi na rapport ya mobembo. Je suis surpris. Chapitre 3. Chapitre 3 du verset 19. Ya molongo ya zomi na libwa 1 Jean chapitre 3 verset 19. À ceci nous connaîtrons que nous sommes ete tozali bana la vérité. Tozali bana ya solo. Et nous en convaincrons nos cœurs. Et puis ceux qui se mettent na biso liboso na ye que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous possédons de la joie et tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui est agréable. Il y a un autre passage dans 1 Jean au chapitre 5, 1 Jean 7, du verset 14. Verset 14. Oui, lobby. 1 Jean 5, verset 14. Et voici la joyeuse assurance que nous avons auprès de lui. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Je répète encore cette partie. Je relis encore une partie. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il exauce nous demandons, nous savons aussi que celle que nous lui avons présentée nous ont déjà été accordées. Il y a toujours un certain nombre de passages bibliques pour chaque sujet. L'un d'entre eux dit tout ce que vous demandez sera accordé. Cela nous est expliqué un peu plus en détail. Ce que nous demandons dans la volonté de Dieu, nous le recevons. Et religieux ne doit pas toujours être exaucé. Mais si nous demandons dans la volonté de Dieu, nous serons exaucés. Je voudrais d'abord souhaiter à tous une très cordiale bienvenue. Précieux nom du Seigneur, à vous tous du pays et de l'étranger, que Dieu bénisse. À un moment donné, j'ai dit que Dieu soit avec toi. Le frère a dit, je préfère qu'il soit avec nous. Et dit, j'ai envie de dire Dieu avec nous. Ensuite, il m'a inclus. Et cela aussi est très précieux. J'étais reconnaissant au Seigneur.
une telle présence d'esprit. Pour la présence d'esprit, c'est le nom d'Emmanuel. Zambe na biso, ezali kombo ya Emmanuel. Zambe na biso, kaka na yote, kaka na ngaite, kasi Zambe na biso, Zambe na biso. Alors tout ira bien. Tango yaza na biso, maso kotambola malamu. Soki lelo moto aye pona bala na yambo, tout particulièrement la bienvenue. Pamboli au président Boye Malam. Si quelqu'un est parmi nous aujourd'hui pour la première fois, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Ici, êtes-vous un peu de la République démocratique allemande? Vous êtes la République démocratique allemande? Non, vous êtes ici. Les jeunes viendront dans 2 ou 3 ans. Tout sera très très différent. Vous savez que nous l'avons dit ici il y a quelques années que nous nous attendions à ce qu'un tournant se produise, en particulier en Tolobaki ke tozozela likambo moko ya malamu esalama mingi na Europe de l'Est. Nous l'avons vécu. Tosili komona yango, tobiki yango, tosi tolobeli yango awa. Ce n'est certainement pas très imaginable. Ezali ya kobanza te. C'est vrai. Dieu veille. Zambe ye moko azo sensel ete liloba na ye ememama ti kino na suka na ye keke po alobi yango bongo. Soki biso tosengi na solo na kombo na ye kaka na kombo na ye te pe na mokano na ye. Les 2 premiers passages, passage à Mibele à Yambo, montrer et nous faire savoir la parole que les autorités sont aussi établies, qu'elles sont aussi établies par Dieu, et que nous faisons bien de prier. En effet, aussi la parole de Dieu. De 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Timothée na yambo. J'adresse donc tout d'abord cette exhortation en face des supplications et des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, les rois et tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous menions une vie civile en toute honorabilité. C'est ainsi qu'il est louable, agréable aux yeux de notre Seigneur. Nous savons que tout le gouvernement terrestre notre mesure, mais nous savons aussi que nous ne les avons pas institués et que nous ne pouvons pas instituer. Zambe ye moko muto aza ko renverser ba oyati. Le premier verset, Romains 13, verset 1. Que tout homme soit soumis aux autorités azala na boseko emi na bakonzi na ye, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Pamba te bokonzi moko te ezali oyo kuta ke pa nzambe te. Il y en a une, elle est décrété par Dieu. Yango na nzambe muto asali yango. Oh nyoso zo ko telemela bokonzi contre l'ordre de Dieu. Azo telemela kutu na mwango na nzambe.
s'attireront eux-mêmes une condamnation pénale. Il est parfois difficile de suivre ces paroles aussi complètement quand nous pensons aux formes d'État qui existent encore aujourd'hui et qui tout triste ici. Et que Dieu nous fasse la grâce de remettre au Seigneur même les gouvernements qui ne sont pas taillés sur mesure. De ces différents pays sont croyants que nous ici. Ceux qui ont vécu ne leur a pas fait mal. Cela les a aidés. En donnant ce rapport de mission, voyage missionnaire, j'ai bien sûr dû ou pu penser à la parole glorieuse de Matthieu 24, verset 14. Verset 14. Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile concernant le royaume sera prêché par toute la terre, par toutes les nations. Et alors viendra la fin. Nous avons déjà parfois parlé de ce texte. L'évangile du royaume, cet évangile concernant le royaume, non pas un évangile concernant une église, concernant une obligation, mais vraiment cet évangile de Dieu qui appartient au royaume de Dieu, qui concerne le royaume de Dieu, l'évangile dirige la parole, le mot à dire, pas là où ce sont des hommes qui parlent, mais qui prennent la parole, ce qui se passe. Si nous lisons encore, que Dieu a vraiment veillé à ce que de tout temps, ce qui était important soit toujours placé la possibilité toujours, s'il vous plaît, non pas d'un évangile, mais de cet évangile concernant Dieu. Il n'y a qu'un seul message divin. Toza bobele na sango moko ya bule. Bo sangi sango na makambo bokuluka te politique te. Ezali mokolo na lobiko. Ezali sango na ngolu. Ezali ngonga na ngolu. Bato bakoyoka sango malamu ya lobiko. Baza na makoki ya kondimelango peko ya malobiko na ngolu. La lecture Nalina Koba Nalitangi à chapitre 5 où deux passages similaires au passage Kokana et Talisami Apocalypse 5 9 Mulongo Libois à 10 Ti Nazomi et ils chantèrent un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Tu t'es laissé immoler, tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, et de toute nation. Peut-être encore le verset 10. Et tu as fait d'eux asali bango bankumu sacrificateurs banganga nzambe pour
notre Dieu. Pona Nzambe na biso. Ils régneront comme rois. Pe bakodonda lokola nkumu au na mukili. De tous les peuples, langues et nations. Na babota mansu. Même des différentes tribus. Ata bikolo keseni. Toutes les tribus. Et le bamia bikolo biso. En revenant à l'Union soviétique. Na ukomaka na 86 groupes Union soviétique. Ethniques différents. 86 groupes ethniques. Qui vivent là-bas. Les Kazakhs, puis jusqu'en Lettonie et en Lituanie. Et ainsi de suite. Tikino na Lettonie, Lituanie. Ezali ebele na bato. Zamba lingete bato na bikolo biso. Bambota nyonso, bakota nyonso. Babika. De toutes les tribus. Na bikolo biso. Toutes les langues. Kaka na bankota nyonso na mabota nyonso. Toutes les nationalités. Na mboka nyonso. Nous avons en partie la même langue que vous en Autriche, un autre pays. En Suisse, 76%, bien 76% sont de langue allemande, mais un autre pays. Donc de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations. Dieu s'est exprimé très précisément dans sa parole. Laissé de côté. En Afrique du Sud, que nous allions maintenant. Les noms, quelques mots par exemple, merci et ainsi de suite, je les ai retenus en quelques autres langues, mais comme notre frère pourrait me tester pour savoir si je les prononce correctement, je vais laisser tomber. Il est écrit. Je l'ai lu. Kasi lokola nazo tanga yango na babuta maso na bankota nyonso bipai biso akozala na bato oyo bakokabola bokonzi na ye ndenge ekomami awa asali bango bankumu na banganga nzambe bakodonda lokola bankumu awa na mokili toyebi te wana na nsima ya festin de noces ekozala ntango ngonga nango ekozala tozotala passage moko oyo ezolobela na etuluku na bato na Apocalypse 7 au verset 9 et au verset 10. Je suis maintenant aussi honnête en cela aussi, frère Branham a justement dit deux choses différentes. Une fois c'est l'épouse et une autre fois ce n'est pas l'épouse. Je avec ce qu'il a dit en dernier, à savoir qu'il s'agira de la troupe qui doit traverser la grande tribulation. Je lis dans Apocalypse 7. Apocalypse 7. Verset 9 et 10. Après cela, j'ai eu une vision. Je vis une grande foule. Personne ne pouvait dénombrer oyo batu bakotanga bango te na bikolo nyonso na bankota nyonso liboso na kiti na ngwende mpe liboso na mwana meme bango nyonso balati bilamba ya pembe me basimbi mpe lindalala na maboko bagangi balobi ya lobiko ekomi pembeni na nzambe na biso oyo afandi likolo na kiti boye kalisi likasi nini ezoyela ngai Matthieu chapitre 25. Tant aux Matthieu 25. Au sujet des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Nous savons que ce sont toutes des vierges. Toutes
ndongo banso baza bule et qu'elles sont toutes allées à la rencontre de banso bakendeki na kokutana na mobali qu'elles se sont toutes basimba bango te qu'elles se sont aussi toutes réveillées et qu'elles se sont kasi bango nyonso balamukaki pour aller à la rencontre de l'époux. balamukaki mpona kende kokutana na mobali Et soudain il est dit na poasa elobami que le moment vint mongonge ye où les folles dirent aux sages, donnez-nous de liboma votre balobi na bato ya mayele car nos lampes vont bopesa biso s'éteindre. mafuta pamba te minde na biso ekokufa Ce n'est pas bato possible, bwanya bayanoli car bango nous ekosimba te en manquerions. so topesi biso tozanga yango Et vous aussi, il n'y en aura pas assez pour nous deux. Nous avons juste assez pour ekokoka nous te aller chez mpona bato babale les épiciers et bokende prenez de l'huile. epai bato bazoteka bosomba mafuta Ces mots qui sont très sérieux. Comme ils y allaient, l'époux kola arriva. biso tozali Et ceux sérieux qui étaient ndenge prêts entrèrent avec bakendaki lui, et la porte fut kokende na bango fermée. porte Puis les autres revinrent efungwami aussi mpe ekangami et frappèrent. ntango bamosusu baye babeti porte Frère Branham a dit plusieurs fois avec konasa ndeko branamo oyo alobaki mingi toute la mingi clarté. Il s'agit ici Awa. d'Apocalypse 7, apocalypse 7 cette troupe qui tuluku n'a pas eu assez. Ce qu'ils ont eu ne suffisait pas pour prendre part bazali na des premiers-nés. mafuta te mpona Il n'a pas suffi pour participer à la première élection et à bakende na bana oyo babotami yambo au moment de la grande tribulation, kasi l'enlèvement, nsima na konyokoma munene na kati ya minyokoli minene bango batikalaki sembo il est montré ici qu'ils seront aussi là. ndongo awa balakisi biso ke bakozala mpe wana Les langues de tout. bakota nyonso bandemo nyonso mabota nyonso bakozala wana Ce qui me concerne, je souhaite qu'il en soit ainsi car oyo ngai nalingi te cela puisse m'arriver, ezala bongo cela puisse t'arriver. wana ekoki koyela ngai Être prêt pour l'enlèvement. ekoki koyela yo soki tobelemi te mpona kokende na enlèvement Enlever peut aller où le poivre pousse. Non. S'il est un enfant de Dieu, qu'il est né de Dieu, Soki il doit mwana nzambe être avec le Seigneur. abotami sika esengeli azala na nkolo S'il n'est pas avec la première poussée, qu'il soit avec la seconde. soki akei na mbala ya liboso te azala na oyo ya mibale Merci à notre Dieu. matondo ezala epa nzambe na biso ye wana azosenzela mpota bosolo na ye emonisama D'être présent pour être présent dans le premier tour. Vous savez, je l'ai dit ici et cela me fait sourire. Je l'ai dit boyebi nalobaka ngo wana mpe esekisanga moke ici, mais quelque part ailleurs. bobele awa te naloba mpe bipai mosusu J'annonçais à grand cri que le Seigneur était déjà revenu. ntango balobi ke J'ai dit, écoutez, nkolo asili koya frère Franck est lokola encore frère frank sur terre. aza awa na mokili Le Seigneur n'est pas nkolo revenu. aye nanu te Et puis quelqu'un a dit, oui, moto alobi tu es apparemment sûr de ta chose. yo J'ai répondu, ozo siri apparence, na je likabo suis sûr de ce que je dis. nalobi te mpona kotala ngai na miso te kasi naza sure na oyo ngai nazoloba Et il m'a dit, moko alobi na nga frère Franck, yoka ndeko frank Branham a dit, ndeko branam alobaki il ne sait pas si lui-même il sera soki là. ye moko akozala wana Qui es-tu pour dire maintenant yo nani yango présent? mpo oloba ete okozala Oui, je dis, okobelema mokolo ya konetwama il était très modeste. ngai bisi ndeko branam azalaki modeste Juste se distinguer et disait, si une seule personne ndeko branam enlevait de Dieu dans son pays, azalaki mpe koloba soki moto moko akonetwama na jeffersonville awa nazali nakanisi naza moto wana ce soir, biso mpe lelo nous sommes mal barrés. biso mpe Nous ne il faut pouvons pas demander à quelqu'un d'autre bongo la certitude d'être tokoki kosenga moto mosusu te na certitude mpo na ngai mpe mpo na yo te Mais kasi le sourire ne se référait pas à l'expression de frère Branham, kasi tolobela à l'expérience. kasi esengeli totalela na maloba branam te kasi na libiki Je sais que je
participerai à l'enlèvement. J'ai besoin, oui, amen. Merci, c'est très bien. Comme je l'ai dit, avec Dieu, un tel renforcement, un tel renforcement de la foi. Vous pouvez le croire. Et Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement à quel moment. Zamba ayebi ngonga nini akoko salela akaka na ngongo biso to uzanango posa serait réduite à néant. Nyonso ya pamba ekozala na musala te. Akotalisa biso ete nous avons trouvé grâce biso to morning to zingolu et qu'il a pitié de qui il a pitié. Pe azana mawa na oyo azana na mawa. À cette parole, êtes-vous tous d'accord pour dire na liloba oyo 7 ans Apocalypse 7 ezali na ba oyo bakendeki na enlèvement te kasi bazalaka bandimi babota misika qui se sont réveillés avec lui dans la lampe, sont allés à la rencontre de l'époux. Bango bakene kutu na bokutani ya mobali kasi bazana mafuta ekokaki te kasi bakozala bato ya sembo bongo bazaka na nkolo. Cette pensée est soutenue par la déclaration donnée au vainqueur dans Apocalypse. Kaniso epesemeli na balongi na Apocalypse 3 que lorsque Frère Balaam n'a fait aucune déclaration doctrinale, je me sens toujours en sécurité parce que Dieu m'a aidé à le faire. Mais quand il a dit quelque chose, il m'est très difficile de voir les choses. Na doctrine. Dans Apocalypse 3, verset, il est décrit. L'Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Talani na telemi liboso na ekuke naza kobeta porte soki moto ayoki ngai afongoli ngai ekuke na kokota epa na ye na kolia na ye ye mpe na ngai. Amen. Na oyo akolonga na kopesa ningisi ete afanda na ngai likolo na kiti na ngai na bokonzi. Afanda na akofanda na ngai likolo na trône kasi liboso ya trône te mais likolo na kiti na ngai na ngwende. La troupe est devant le trône. Etuluku ezali liboso. La foule est devant le trône, mais la troupe des vainqueurs est sur. Kasi etuluku ya balongi bango bafandi nde likolo ya trône ya bokonzi. Ngai na longi na fandi na bandeko na ngai likolo na trône. Oyo aza na matoi ayoka oyo mulimu aza koloba. On peut donc dire en mettant ces deux passages bibliques côte à côte que un passage biblique des prémices et tuluku ya bana yambo et tuluku ya balongi bakofanda na ye likolo ya kiti na ye ya ngwende bongo akodonda na bango. Kasi Apocalypse 7 je vous le lis ici. Sachez que c'est écrit dans Apocalypse 7. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7. À partir du verset ou seulement du verset 8, peut-être bien des versets 13, 14 et 15. Alors l'un des vieillards prit la parole et me dit, Apocalypse 7, verset 13. Qui sont donc ces hommes vêtus de blanc et d'où sont-ils venus? Banani oyo balati bilamba ya pembe pe bauti wapi? Mon Seigneur, kolonga na oyo yebi. Il me dit, alubi na ngai, ce sont ceux ezali qui viennent bato ba uti. Là, il ne doit pas être écrit. Ici, il doit seulement dire, ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations. Ezali ba oyo sengeli baya la kominyo kolia munene. Bango ba sokoli ba robo na bango ba petoli yango na makila ya mwana mpate. Nous arrêter ici un instant. Toyo tellement
pour souligner le moment de l'enlèvement, le temps de la grâce pour les nations est arrivé à sa fin. Mais ça ne signifie pas qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu et qui ne participent pas à l'enlèvement, alors coupés de cette grâce. Non. Tolbite bakukata na bango basali ngolu bakutani na nzambe basokola na makila mwana pate ils peuvent maintenant prouver leur fidélité bakoko talisa bosembo na bango tango ya minyokoli minene kotika la sembo po bayebi na nani bandimeli wana ezala lisungi po na isunga biso. Mais tu n'as pas l'air de croire ce soir que toutes les personnes présentes ici seront là, présentes lors de l'enlèvement. Ozomona teke bato nyonso to awa bakozala mokolongo ya konetwa. Personne ne peut le dire de manière définitive. Moto akokoloba yango te. N'y seront pas. D'autres que nous n'attendions pas, ils seront. Croyons ensemble. Tondi mabiso banso elongo. Offrira aussi ce qui n'est pas encore là. Zambe. Il offrira, il accordera avant l'enlèvement. Akopesa liboso na konetwa ma baono na bazana no wana te akosala yango liboso konetwa ma. Nous comptez pas mieux. Soto tangi kati na bango. Bakobika pe. Koko kisama. Pas seulement l'appel à sortir, mais aussi l'achèvement. Bakobika kaka mbele ya bobimite pe na bosukisi ya musala. Deti nango bazali liboso ya kiti na ngwende ya Nzambe bazo salele butu moi na tempelu na ye atalani afandi likolo na trône. Si cela concernait une troupe qui sera acceptée au jugement final. Soki wana etalaki etuluku oyo bakondima na jugement ya suka wana awate po sima na wana tozala mabela sika na lola ya sika butu ekozala lisusu te mwesi eko se coucher lisusu te me tango bazolobela butu pe moi wana ekozala na suka na ekeke te na toza wana ndimbola mosusu ezosepelisa te ba apocalypse balemboli mo grec bakonyokwa seko na seko butu pe moi suka na suka ezaka na butu te. Ngonga ebimi na seko na seko. Nzambe akeli nyonso tondimi yango butu eyaki pe tongo eza te ke matin au soir ezalaka pokwa ti tongo soki osengi juif moto ya Israel mokolo ebandaka mpona nini mpona bino bango bakoyebisa bino na nkotela ya moi na ebandeli ya shaba. Ils ne font que regarder jusqu'à ce que le soleil apparaisse bango bakotala d'une largeur de main tikino mwesi ekomonisama de la montagne quel que soit et alors c'est parti Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est exactement ce que Dieu a dit. C'est Nzamba alobi. Soir au matin. Poko ye pe na tongo, poko ye pe na tongo. Ezali teke tongo poko non. Poko ti tongo. Éternel et il n'y a plus de soir. Kuna botu ekozala te, ekozala tozala kaka tongo. C'est ce qu'il faisait. Amen. Prenons maintenant cette parole ici. Apocalypse 7, verset 15. Apocalypse 7, verset 15. Bazo salele butu moi na tempelu na ye. Je pourrais maintenant vous prendre
dans Apocalypse, le chapitre 21, là il est écrit Apocalypse 21. Kuna mina moni susu ba temple te pamba te mwana pate ye moko azali temple pe pole. Alors nous continuons à lire. Si Dieu a vraiment donné à certains ou à la moitié de ceux qui sont devenus croyants, qui étaient vraiment vierges, vierge signifie inviolé. Boula. Oya boula pèse. Oya boulé. Oya ba simbate. Le code na Apocalypse 14. Tant bazoro ba 144 000. Ba lozoro ba ke bango ba mbindolo si nzoto na bango na basité. Moi si na ndenge ya molimo. Les hôtels c'est ecclésia. Vous pouvez les femmes donc le lire dans Osée dans Jérémie. Dieu a mis sa semence en Israël. Que le Nouveau Testament a commencé avec Israël. Puis le salut est parti, est passé. Kondimanasika ebandi na Israël. Pe lobiko eke na mabota. Osée et qu'il est encore aujourd'hui écrit ceux qui n'étaient pas mon peuple. Oyo bazala ke libota na ngai te bakobenga bango bana na nzambe na bomoi oyo basengi ngai te bo baluki ngai te na bango nde nakomitiki ete bamona ngai. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de malentendus. Nayebi te mpona nini boyoki ya mabe ezali. Lors d'un voyage, si na ntango naza na mobembo moko atuni ngai soki nakokende na Israel mpo alobi na ngai lobi ke eutaka na Israel naseki na ndenge nazososola lobiko ekouta na Nzambe. Amen. Ekomami na prophète Esaïe. Je vais nakotangela bino Esaïe 49. Beaucoup de passages. Passage Esaïe belé. Biblique là-dessus, et cela a été dit dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 1, par Zacharie dans sa prière inspirée par l'Esprit. Zacharie. Le salut na prière nae de Dieu. Zaki sukumami na Nzambe. Kasi Nzambe utipa Nzambe. Kasi lobiko epa ba Yuda pote Nzambe amitalisi pa na bango. Qui était d'abord venu aux Juifs. Le bik eyaki yambo na ba Yuda. Pesima ekoki koleka na biso bato mabota. Aux nations. Qu'il est venu aux païens. De pa na biso ba pagano. Kasi Yesu azalaki mo pagano te. Azalaki Yuda te. Kasi azalaki Nzambe ye moko amitalisi na nzoto ye moko. Azalaki Emmanuel. Nzambe elongo na biso. En lui coulait un sang divin. Makila na ye ezalaki makila ya boule. Il avait la vie divine. Bombo na boule ezalaki kati na ye. Je ne peux pas le supporter. Et vous savez bien que le jour où Marie avait désigné Joseph son bomoni batusu baoko kangote boyi mukolo oyo Marie batalisaki Yesu Kristo lokola balbineke tata na yo na ngai toluki yo balinga basali libunga munene totamboli mikolo misato kolo azali na Yerusalem na âge de 12 ans aloba maloba oyo. Et là, frère Branham dit littéralement, la parole a immédiatement corrigé l'erreur. Liloba symboli libunga tata na yo na ngai. Occupé aux choses de mon père. Boyebi te ke sengeli na sala makambo ya tata na ngai. Azaki na atelier ya mabaya tata ya Joseph te. Banda wana toka susu sola yo se fute. Il était là. Nos amis catholiques
baninga na biso ba catholique m'expliquer cela. Comme ça ba kolimbo la biso et alors l'infaillibilité de leur pape que Marie azake infaillible pena infaillibilité à pape do bango bako sali libungate et la sagesse. De cette manière, j'ai l'impression qu'il nous laissera trouver des mots qui ne feront pas mal, qui ne blesseront pas. Naibike nangongango yako sambisa bango nzamba ko pesi biso maloba yo ko sala bango mabete mais maloba yo esengele sembo la bango na ndenge ya kimia. Ce serait absolument impensable. Et ko dimamate aujourd'hui. Lelo. Mais Dieu nous aidera. Gasinzamba kusunga biso. Juste. Tokuzo malobo esengeli. Mais dire la vérité de manière. Kasi koloba bo solo na lelenge ya makasi ya polele. Na lelenge te moto akima yango te. Alors se confronter à Dieu. Bongo ba kukuta na Nzambe. Soit il se décide pour. Soit il se décide. Ou bien azi mukano pona kondima ou bien azi mukano pona kuboya. Totanga liloba. Na totanga na Galate 3. Pour remettre en mémoire et clore ce sujet concernant la mission ou le compte rendu du voyage, Galate 3, verset 8. Galate 3, verset 8. Galate 3, verset 8. Mais comme l'Écriture prévoyait que Nzambe akosembola bato na mabota pona kondima esakula yambo kati na Abraham du salut elaka na lobiko kati na yo mabota manso to ekopambolama. Amen. Pas seulement un peuple. Bota kakate, ma bota manso. Et nous pouvons nous compter parmi eux par grâce. Mais Dieu a déjà fait dire ici par la bouche de ses apôtres. Chapitre 15. Jacques Petelo na Yakobo. Yakobo muto alobaki na mulonga zomi na misato. Misala na bantoma. Zomi na mitano. Molongo ya zomi na mine na zomi na mitano. Simeon, Actes des Apôtres 15, verset 14. Comme Dieu lui-même alobi était soucieux de gagner à son nom Zambe azaki na souci ya kozwa batu kati na bapagano aboye ekokisami maloba na basakoli po ekomami ete nakoya mpe nakotonga lisusu mongombo ya Dawidi nakotombola yango nakobongisa bambeba nyonso moi-même. Nous n'avons cessé de le souligner. Rien n'est plus important que de laisser Dieu s'exprimer. Olimbolango na lolenge simba ego simba te passage biblique en passage biblique ezali bobele passage na Biblia ti na passage ya Biblia kokende bopolo pe na bopolo tikino tokena solo na solo de boye tikino tokokota dans la statue de l'homme parfait na epimele ya moto ekoka be comme il voulait qu'on le connaisse ndenge alingaki te toyeba ye. Quelle que soit la manière dont frère Branham est glorifié quelque part, Dieu ne veut pas tout cela. Dieu ne veut pas le chef des adorateurs Sur le dernier vol, j'ai lu cette histoire qui n'a pas vraiment sa place ici, mais j'ai ressenti une que ce linge de Turin là datait du XVIe siècle. Qui n'avait pas été retiré du tombeau de Jésus.
oyo ezalaki na tombo ya Jésus balobi ke elamba wana batikali kolongola ngo te nasepelaki senga tia motuna na makambo manso mpe nsima kotuna chacun peut dater en arrière ce qu'il veut. Moto ako kumemango na kala ndenge alingi kasi bazongisi makambo ba million na nsima po baza na esengo mpe bato bandimi biloko na ye akanisi eza malamu te Nzambe alingi ete makambo manso ye ya sasa yipi alingi ye ya sikoyo peut être vérifier. Et on peut alors se demander à juste titre. Ninyango oya ya sol na malakisi nyonso toyo na matei nyonso to bato baza kosalela. Quand cela a-t-il commencé? Et bandaki wapi? Nani yango bandaki ya la base biblique. Ezana efandelo na Biblia te. Il y a aucune vibration. C'est un abîme, un gouffre. Ezali lukuta. Pas de base biblique. Base biblique ezate na makanisi wana. Ne base te bato bakososola. Cordon tout soutien. Pambate tokopesa bango soutien na biso mobimba. Alors Dieu aura encore une riche moisson. Vous pouvez dire oui frère Franck. Alors tu as certainement l'impression que cela prendra encore un peu de temps. Ndeko Franck okanisaki eloko wana ekoleka boye kasi ngai nakoyebisa bino eloko te. Nandalisi kaka ke towelela ngonga lokola eza pole pomba te ntango butu ekoya moko te akokosala mosala na malakisi ya boye ya lokuta ngonga yango oyo. Et comme je l'ai déjà fait remarquer, simplement sur la table, ne peut plus être balayé de la table. À disposition, la Bible en main, pour l'histoire de l'Église. Quelque part, au concile, cela n'a pas d'importance. Et à partir de la parole de Dieu et de l'histoire de l'Église, imagination, car ce qui n'est pas biblique n'est pas biblique. La Bible était. Ça veut dire n'est pas conforme à la Bible. Donc, ekokanina Bible et qui est contre lui est antichrist. Et telemeli Kristo. Ezali ya mutelemeli Kristo. Pour les la Bible était. De mathématiques, elle découle toute d'elle-même par la grâce de Dieu. Et croyez-moi, c'est uniquement parce que nous vivons à cette époque que Dieu nous a donné la grâce. Solo na elekoyo pesa na elekoyo ngolu na Nzambe et qu'elle croit correctement, que se passera-t-il? Qui voudra se repentir et revenir? Nani akolingete alela poison et pas Nzambe ye moko akosala ndenge tolwaki na ebandeli cet évangile pardon na sango oyo etali bokonzi na Nzambe l'évangile éternel sango ya seko na seko tous les peuples etalisami na mabota manso bikolo biso bakota nyonso ajouté par la suite. Mais cela doit être dépouillé, doit être dénoncé, il doit tomber par terre. Quelque chose doit être élevé. À savoir le Seigneur. Je ne veux pas dire maintenant dans le sens où vous savez que cela peut être compris de deux manières. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai à moi tous les enfants de Dieu. Et il a parlé de la croix sur laquelle il doit mourir. Vous devez... Cela,
Il a été mis sur la croix. C'était une élévation à la honte. Il a été dépouillé de ses vêtements. On lui a craché dessus. Cela faisait partie du processus. Il a été élevé au-dessus des cieux et a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, je dois regarder. Il doit regarder vers le bas pour voir le ciel. Il doit regarder en bas. Et bien, Dieu veillera à ce que tout soit fait au bon moment et de la bonne manière. J'ai traduit maintenant. Non, aujourd'hui. Mais n'importe quand. Quand nous faisons quoi? L'interview que vous n'avez probablement pas encore. Interview. Mon acquitté tango bandeko bautaki na Los Angeles. Batunaki bango. Soki le tomo na ye. Ekozala makasi te, ekozala mutu te na Israël. Ndekubrana malobaki ke ekozala pe efficace po bayuda bazo senga bilembo. Bageleke bazo senga bwanya. Car il savait que le temps n'était pas encore venu. Ayebaki te ngonga eye nanu te. Qu'ils doivent être incités à la jalousie. Dans Romains 11, donc Dieu doit donc faire c'est-à-dire à la fin Zambe asalelo komoko ya munene kati na mwasi na libala épouse mokili mobimba Israël dise simplement si c'est ainsi boy Israël paix et que cela se passe par Christ, alors il était bien le Messie que nous n'avons pas. Donc bango pe bakoya komona bongo bakoloba wana elikani na Kristo yende mission tango na mission to dimaka ite correctement en reconnaissant correctement la divinité, c'est-à-dire par révélation, non pas kosala pona koyeba bonzambe na bos fungwa mi ya nzambe yeboko atali so bonzambe lorsque frère Branham tango de Branham la pierre angulaire azako tia libanga ce matin-là il a vu une vision. Amonaki monise ba memakie na lola et il a vu deux arbres amoni banzete mibale à droite moko ngamba mwasi ngamba mobali banzete noso mibale etonda ba fruit sur ces deux arbres etonda ba mbuma sur l'un des arbres il y avait le mot na moko na banzete wana il y avait le mot unité kombo ezalaki unité. Les gens voulaient qu'ils viennent à eux. Batumso balingaki ayepa na bango. Kuna mususu na nzeto mususu bakomaki trinité. Balinga pe bato bakende pa na bango. Ndeko Branham asalaki oyo esengeli kosala. Il a mis une main ati luboko na nzete mususu. Ati pe luboko mususu na nzete mibale aningisi yango bambuma nyonso tu ekweyaki penza makasi kolo ayebisi ye chapele okotonga ezali chapele na yo te nati yo mpona komema sango mokili mobimba ebota mbuma. Vous voyez, Bomoni. Dieu fait les choses. Dieu ne prend pas parti. Combien de fois assisté à des réunions, je pense au Kenya. Vous verrez probablement, vous verrez probablement ici dans 4 semaines l'évêque qui a organisé une réunion pour frère Bonke si Dieu le veut. Des frères se sont mis en colère contre moi. Tu n'as plus le droit de venir à nous. Parce que tu as les gens de la Trinité. Comment est-ce que tu peux les appeler à sortir seulement en allant parmi eux, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un autre conseil que ça? Reste dehors, on ne peut pas les appeler à sortir. Allez parmi eux, les appeler à sortir. Et je veux vraiment le faire comme frère Branham l'a fait. De faire de même. Partout où il me
peut y avoir que du fruit. Bako kende epai bambuma ke kozala koningisa kotatula liloba na Nzambe afin que le salaire de la douleur de notre Seigneur pone pasi et Rédempteur ait été lifuti ya pasi ya nkolo na biso ezwa lifuti nango. Il veillera à ce que tout se passe en temps voulu, asalama na ngonga oyo elongo bani sincèrement, nayebisi bino solosolo que nous bondima voyons déjà tozomona mbongwana. vous l'avez tous remarqué maintenant. Binyoso bososoli yango Banque mondiale et monde ici et monde Banque là, mondiale partout, seulement mondial. nyonso elobeli nyonso komi mondial banque mondiale Les riches ne peuvent pas laisser tomber les pauvres. bariche bakokokweyisa babola te pamba te ifo bato nyonso to baparticipe. Plateforme a déjà été plateforme basili kotia yango et la fin des temps suka na ngonga et forme. ekomi kosalama. Que le temps est court. Toyebi te ngonga eza mokuse, À quel point il est court, mais toyebi te na ngonga nini eza mokuse kasi malamu se racheter. comme je l'ai déjà dit, porter la parole glorieuse. Mema liloba na mutuya. Je le dis encore pour conclure. Pe na lobi mpona bosukisi Confirmation ezaki litatoli de ce que nous avons cru oyo tondimaki ti sasa yipi ce que j'ai vécu en Union soviétique. nakomona oyo nabiki Croyant na Union soviétique effectivement se réunir librement sans crainte. ndimi bakomi kosangana na kozanga bobangi Prier aussi longtemps qu'il le souhaite. bazosambela mpe ndenge esengeli kosambela mpe bazozongisa makembo na nkolo bamosusu nano basosoli bonsomi na Même bango les te bonnes choses ne peuvent ata pas être acceptées du jour au lendemain. makambo nyonso ya kitoko bakokondima ngo mpe lelo mpe lobi wana te. Surtout, a aussi veillé à ce que les choses suivent leur cours là-bas. Nzambe mpe alitali ke makambo nyonso to elanda nzela na bango nzela nango ete liloba na Nzambe ete yango. Remercions lui, le Dieu Tout-Puissant, tokomisa tozongisele matondi Nzambe eli na nguya que le Seigneur prendrait au festin des noces lors de son retour les prémices comme les 5 vierges tatolami en tant qu'époux, ete nkolo et qu'il inclurait akozwa na ensuite feti nini ya libala de la foule ndenge ekomami na Matthieu 25 liboso ete bokonzi ya Nzambe etiama nakozala na esengo otana komona bino. J'ai fait une déclaration qu'on ne devrait peut-être pas se permettre nasali kasi nakoki koloba ngo te kasi que je sois auprès du Seigneur nalingi et ete que je ne vois pas certains ntango nazala pembeni na nkolo namona baninga oyo nalingaki sur te lesquels j'ai compté. likolo na bango mpe nazotalela Peut-être qu'un regret ntango mosusu pourrait mawa tout de même surgir en nous, je ne sais pas. ekozala kati na ngai kasi nayebi te Nzambe ye moko ayebi. Je sais que c'est pas possible. Lelo. C'est pas possible parce que nos frères et sœurs Nayebi n'ont ke pas encore le corps de résurrection. bandeko na ngai Ce n'est pas possible. bazana na nzoto ya lisekwa Nous te aurons le corps de résurrection et Kasi quand nous l'aurons, ntango ce tokozala sera à nouveau différent. nzoto oyo ya Mais que lisekwa pensez-vous qu'il se passerait alors lorsque l'épouse, bobanzini tous ceux qui ont été enlevés, ntango mwasi na libala viendront avec le Seigneur oyo pour banetwamaki régner ici pendant 1000 ans. bakozonga na nkolo mpo na kodonda awa nkoto Et yoko. qu'il y aurait Alléluia. encore de magnifiques retrouvailles Mpe avec beaucoup de bokutani ceux qui sont restés ekozala fidèles na pendant la bato oyo grande tribulation. batikalaki awa na ngonga ya minyokoli minene nakanisi ete kolela mpenza ekozala. Que Dieu essuiera Nzambe toutes larmes de leurs yeux. Dieu akopangwisa essuiera encore des larmes. misu Ne vous mai na inquiétez misu pas. Soyez confiants. bozala confiant. Amen, amen, amen. Nous efforcer de participer à la tolingi ete tokende na konetwama na yambo nikoloba mais que tous le sachent alors. kasi banso bayeba S'avère soki ezalaki nous ete n'y sommes pas parvenus, tokoma ne te pas abandonner, rester kasi fidèles. kobwakisa yango te tikala fidèle Connaît les siens. nkolo ayebi baoyo ya ye. Alleluya.
la répartition dans laquelle il se trouve. Atako bokaboli o Nzamba kokabola o ne biteni na biteni. Botal bokeba botal kaka ye. Même au jugement final, des livres seront ouverts. Ata la décision ya suka, jugement suka. Batum susu bakobika pe bakokota pe na bomo ina seko. Apocalypse. Tikino na suka. Zamba pambola biso. Azana na biso elongo. Amen. Totelema ensemble. Tok sans oulaye elongo. Père Céleste, Tata Likolo, nous te remercions de tout cœur matondi na motema na biso pour le grand privilège pona lotomo oyo munene oyo opesi biso ya kobika dans cette na génération ngonga oyo dans laquelle tu as placé ta parole oyo prophétique. otie liloba no na lisakoli likolo ya bitelemi lisambo Cette génération na eleko oyo où tu as envoyé ton esclave serviteur wapi yo otindi mosali na yo mosakoli oyo nzambe atalisi ye mabombami nyonso tuli na liloba mpe omitalisi yo moko tozongisilo mpe matondi okiti na likonzi ya moto omitalisi okomitalisi lokola ndenge moko lelo lobi mpe libele na libela dans toute l'éternité. na seko na seko Bien-aimé, kolo molingami ce message divin tika te sango oyo ya bule dans sa clarté esimba bato banso na bopolo nango nyonso ton appel. mbela na yo nkolo Puisse-t-on appeler des gens de tous les peuples, langues, tribus et nations. belela bato banso bankota nyonso likolo nyonso à la fin. tonsukisami ete tondimi ete tokomi na suka na Nous ntango le voyons. tozomona Tu yango as oint nos yeux. yo opakoli Tu as fait miso na briller la biso lumière de la parole otalisi pole prophétique ya liloba dans un lisakoli lieu obscur. na esika molili tu Nous ne sommes plus, nous sommes plus dans les ténèbres. biso toza na molili Nous te avons la lumière amen de la parole. po te toza na pole ya liloba mpe liloba na yo efungwami eza mwinda na matambe na biso pole na nzela na biso na kati ya pole na yo tozomona pole haleluya kembo mpe lukumu na yo oyo akolanda yo akotikala na molili te kasi akozala na bomoi ya bule nzambe sembo Nous sommes profondément reconnaissants. tozongisi yo matondi mpona oyo nyonso ezoleka na sasa ipi tobondeli yo nkolo d'inclure également la République démocratique allemande okotisa mpe république démocratique allemande na Roumanie na bokeseni nyonso na Moldavie tous les autres sont déjà en route. na banso baza mpe kozala na nzela Tu es juste eza sembo mpe bwani lèvera ta main okosembola loboko na yo une parole d'autorité. liloba ya solo ya bokonzi utilisera des gens ici okosalela na bato awa na mokili na makambo manso pour le domaine bapolitike mpona bapoliticien bareligieux na lolenge na bareligieux et les spécialistes de tout genre baspécialiste na makambo manso na esika na bango kasi oza na eglizia na yo une troupe rachetée par le etuluku oyo basikolami na makila na yo amen se rassemble bazosangana na nkombo na yo et qui puisse t'invoquer bo babelela yo réponds-nous yokela biso pesa biso eyano pambola biso na ngolu na yo na yo nzambe na nguya kembo lukumu mpe masanzoli nyonso na nkombo na ya bule ya yesu kristo sasa ipi epe na seko amen